MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. MDG TV Mafuta Yasika. Nsama pambole la ngai bino na asir bato bele ba milobele mais la grande dame o sunini mama o sunini. Bande ko na moni image o esekisi mais inspiré nga na ndinga osakana te. La famille bomoni solidarité o bapagano bazara nango. Batoto benga bapayen bato mokili. Bato mingi oyo to traitaka ba non chrétien to pe bato bazali banda ya bonzambe. Bazala na bolingo na bomoko bondi bate. Bomona bameli bangi to cigarette libanda bayebani te. Mais so ameli cigarette ta mususu etikali nanu bele ali ko perdre angote ko gaspiller angote okazu ya pesi moninga mususu merci azu baebanite azu ya meli asunginde konaye oka moninga nga pelisa cigarette azana briquette abimisi yaye achelie moto bandeko biloko wana ezalaka ba message fort bwana ngo idete. Mais bato ba mibenga ba chrétien bato nzambe oyo bolingo il faut ndeza la repa na bango malheureusement ba manga bolingo wana motune za ko sambela na bino eza ya solo. La famille tata oyo certainement atekaka ba appareil ou soit peut-être baza ebele na ndaku azui sikoyo ba devices misusu na ya bana. Parce que là, je vois, il y a plus de 10 appareils, ba téléphone, ba laptop, soki 12, soki 15 na omona. Azui ba laptop, azui ba ordinateur, oh, ça liboso ne choisi ordinateur. Azui laptop, azui ba téléphone, azui ba benga onene, ba tablette, azui tala ba appareil belé, azui ache vidéo ya faire. So pesa qui concert en direct na yebite so eza eloko nini video azuka na nini na site affaire ache ezoleka ba pib ezoleka azo like nyonso wana nini amatisa lokumu ya les padres ya ba Gaulois. Donc ezomatisa ba vie, ezomatisa ba like, ezomatisa ba abonné et ezokotisa pe mbongo. Parce que bapi bezo beta, ils ont côté peu moins bas centime, c'est ça l'amour. Bolingo bolingo, Bible zoloba, il faut qu'on démontre qu'on a mis ça là. Il doit y avoir de preuves d'amour, même dans nos relations, dans nos familles. Moi si olinga mobile olinga moi si il faut pas mon abilembo qu'effectivement tu aimes ton prochain. Olinga moi si olinga mobile olinga ndeko olinga moi na nayo, il faut démontrer en bandeko. Faut en a volonté, faut en a bolingo pour ça le loko boy. C'est pas donné à tout le monde. Ata bino bolanda la grande dame ndo zana na ndako kozala tam susu wana bana na babuto ya moso ko cheno ba emission balali na bango osupe ba téléphone na bango okoti na YouTube obeti MDG TV otie vidéo la grande désolé kanango o like o s'abonner
otiki ezoleka nga na lingaka sila mingi ya pas que elle tona ba artiste belé na sala yango pe na ba misusu mais mingi sila nazalaka bino webi biso bato ba réseaux sociaux surtout biso zana ba compte penza ya minene nanu te de temps à autre temps sozo ça ba échange na bato mususu to fungola ba compte ya ba benga ngone ya ba Gmail pamba neti mikolo ba téléphone nange utero beba ba téléphone abana ba ndako ko basalela ka ibebaki na autozola ba téléphone mususu na compte assurance et il fallait refongola ba compte asika tellement na enregistrango quelque part na bomba donc nyonso na perdre ango so 3 téléphones mo bebebi na perdre so plus de 30 comptes pour na zanango mingi ba 10 voire même plus ce qu'on est na ba téléphone asika nazo obligé il faut na refongola ba compte asika comme to sala ngo nyonso te ce que so fongoli compte asika il faut meka ngo nano ce qu'on a mingi na mekela ngo na SB okana beti SB officiel na côté pasila etali na like na s'abonner na commenter na sala ngo bongo surtout so ba jour na no sala ba échange na bato et que sengi na fungula tam sur 10 comptes na côté la sila bisalo 10 abonnés na sala bongo ya pas que elle ba dina na côté la bongo ba nini ba benga ngoni ba abonné belé mais ba ebinga te c'est ça yaka ko lingana motu ko soutenir mosala ya motu ko sepela na motu ngana za so na côté YouTube et que na kuta na vidéo mo na moni ngo intéressante o na titre to kande to kuta na ba vidéo tant kana okota do ekomela ngo ndiye maladie ekomela net maladie eza na TikTok tant kana koti eloko ya liboso parfois na otala na ngape molaite eloko ya liboso na banana ko like na ko s'abonner pas na like na s'abonner okana yebi na nga mutango te na soutenir ye kaka ya soutien la Bible dit celui qui arrose sera arrosé omoni oyo salaka yango pe ba ozongiselo ya na malamu na ya mabe ezala ndengwana eza loi ya nature erata te yango moni Bible ezoloba o kolona yango kobuka c'est comme ça na maamunyon so auto salaka na ya malamu na ya mabe la vie c'est comme ça donc toi après na ba bonnes œuvres ba acte ya malamu ba savoir vivre ba bilo monsieur yana mike mais ça significatif eza na impact ezali ba message fort ezali na ba mapamboli na kati eza na ngolo mwa moke net ko s'abonner na compte à moto eko coûter eloko to eko déranger na nini mais il y a des gens oka epenza net dernièrement na auto mona vidéo chaîne à moto mo fongoli sika ache vidéo mo anzembo nzambe bato basepeli na nzembo ngo etalami bandeko 15000 abonnés belle vie 15000 vies 1 2 3000 15000 vies botu na combien d'abonnés 500 abonnés na komi na ba commentaire na yebi na nga été mais tellement na moneka eza nzembo nzambe na moni eza na ba vie ebele nga bia seke nzembo ngo eza bien na yoka ngona na beti yango pe na keka na ba commentaire mutongo to roza camerounaise ou ivoirienne pour na moni ba timbre na bisote na komi na ba commentaire nga bien soyez gentils quand même abonnez-vous ba vie ebele boye ba abonner moke pourquoi na s'abonner na leki na ngai bandeko to eba ko sa bolamu ezongela biso en retour na biso ka te même na bana na biso ça o eza preuve ya bolingo o eza penda preuve acte ya bolingo azui ba device sa sangisi so pa te karango na yebite so peza ka ya ye ya ndako bana basalela ka certainement azui nyonso na ba téléphone na ba tablette na ba laptop afungoli nyonso so beta biloko fere gaulois en tout cas so to sala bona bandeko na biso baninga na biso ba connaissance na biso ozala malamu mingi malheureusement constant na sala kande baloba nil prophète chez soi mingi ba o ya biso ba ba yebi biso malamu ba fréquenter biso ba koto biso baza zinga na biso bango nde ba bwa ki sarato pe ba sabotara ba œuvre na biso oka mutu alibanda kutu alinga kwa landa kwa apprécier kwa landa biloko na yo meta musu muninga na yo ndeko na yo asala ngo te a préférer ta biloko bato musuke ya yo l'homme noir to ndenge mais mindele ba bongo te les blancs se soutiennent soutenir pendant ndeko na ye va de l'avant a accompagner ye soto sala ngo bande ko za malamu mingi
En tout cas, et inspira kinga na sepela ina ona obite na oke pesa babone na conseil. Tolinga kosunganaka entre nous. Omona muninga zanelo mo asalaka. Ata na YouTube kate. Eke okosalele pe marketing. Fele. Oyebi muninga no kanga suki bien. Oza na possibilité ya kozwela clientèle. Fele. Tindele batu. Oa muto abatu. Oyebani na batu. Salango. Je parlais avec un ami dernièrement. Alaki singai poyate karababilo quoi. Azatala na ba contact. Abina nga mère. Sona tche loko na statika sikoyo. Omona ba réaction. Nazaki na so yi téléphone. So elo nyona ba noroteka. Wana Congo. Muninga naza na Congo. Azu yango. Ache na stati 1 minute kaka. He! Tala batu bazo tuna ta abisinga tala omoni. Batu bazo koma eza wapi. C'est ça. Soto osala ngo. Pona bandeko na biso e ozali pamboli e ozali sengo e osunga mingi. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Likez, partagez, commentez à des gens. Okalanda kome asabonate. Osala bon poani. Nzamba mone la rabino, merci, de bonnes choses, au revoir. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international Pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekurusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu Uzali zambe Onkote ya okani na yo Uzali zambo bongwani te Yesu, Yesu Uzali zambe Ukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali zambe na bomoi papa Ozali zambe na bomoi yawe Ozali kondi oye simba bomoi namba Ozali zambo oya bikisa maladi Nakokenge wapi zombe suki na yote Ikole vandelo na yawe Obele nyotelo na yowe Ozali zambe Ozali
mindela santu lisikwa na yo tuku minde balongi Zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga mina mangelo bakoyembela kayo tongo pepopa Zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga mina mangelo bakoyembela kayo tongo pepopa autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolia nga lolinga lingi mes peurs sont na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo pase alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki mbala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen